Kotika te soki olembi, tika soki esimbi. Ozali responsable ya vie na yo. Ya solo Congo ezana pasi. Na kati ya mboka tozo bika ba difficulté ya ndenge na ndenge. Kasi ezali raison te po olonga vie na yo te. Ezali raison te po otika bitumba ya vie ozanango. Kotika pasi ya Congo elonga likolo na yo te. Pasi ezali kasi tokokola na kati ya pasi yango. Tokokoma makasi. Ezala ba Congolais bazolonga vie kaka na mboka ya pasi oyo. Ezali na ba artiste, ba entrepreneur, ba ingénieur, ba technicien, bazali tala zinga zinga na yo, bazali yo ozo pesa kaka ba raison. Ya solo batangi ba kelasi ya bien. Bazalaki na ba avantage yo zalaki na ngote. Problème ezate nanu esilite. Tika na yebisa yo nanu esilite. Otanga te vina yo ezana maboko ya Nzambe. Kelasi eza malamu kasi ezo déterminer avenir na yo te. Tika komilela oyaki kotika mutu te na mokili. Tika elembo salela tan na yo. Nzambe alingi yo yango apesi yo pema na bomoi. Koyokisa ye soni te. Telema pelonga vina yo. Loba na sima na ngai naza molongi. Loba naza molongi. Naza molongi. Wana ezalaki mongongo ya coach na bino Big Mike. Motivation na lingala toujours liboso. Kotika te soki olembi, tika soki esimbi.